Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbunda, Ekolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout. Na confiance, c'est fidélité, Mbote Sarabiso, édition Sika Yango Oyo, et bali avec impact na idéologie. Merci. Mbote Congo Dabiso, na édition Mbote Congo Lekana, récemment, de Mbote Congo Bana Oyo, Italie, ressemblance, il y a pouvoir Joseph Kabila Kabange, na différence, il y a pouvoir, il y a Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, tu vois, c'est différent total. Si réellement il y a les avancées, na pouvoir il y a Fachi, à rapport na pouvoir Joseph Kabila Kabange, actuellement, à sa séjourné, na Goma, tu éviter ce qui, à qui kuna, na cadre de dialogue, ou bien à quel cadre de dialogue, tu évites importer Zali que, na Mboka Motoko, dans le gouvernement parallèle, gouvernement Zali Karamoko, ceux qui ont besoin de dialogue, na partie est, la partie où ils ont les rebelles, ils ont occupé les rebelles. Il faudrait au moins avant il y a un gouvernement en place. Donc le président Sénégal Kouna, il a déjà signifié vis-à-vis et pas il y a un Congolais. Donc ça veut dire que moi quand Joseph Kabila Kabange a Pauline Zéla Mando qui pour que Aluka à sa conquête il y a pouvoir là en tout cas Congolais mon côté a accepté puisque dans le contexte actuel et ça différemment dans 1997 autant Laurent Désiré Kabila à Kotaka puisqu'à cette époque là les Congolais balembaka Mobutu, zéro à l'époque balembaki Mobutu, balembaki mabe à Mobutu, basengaka départ à Mobutu. Mais le auto vivre, na ba urdende et ko katali kambo, si réellement qu'on a besoin au comme chef de l'État l'amboka oyo, et c'est lui qu'on passer na ba urne na ngonga ba élection pour que Congolais a voté et surtout que Félix Tshisekedi Tshilombo a commis na deuxième mandat na ezali constitution ezali mandat na yasuka donc ko kende ko luka pouvoir na mandoki, et ça inacceptable la carte de la République démocratique du Congo. Tu veux que la balance c'est au tala. Je Kabila Kabange et tout énuméraki pouvoir naé. Bref, tu as eu que pouvoir aussi chaotique puisque Congolais a se retrouvé à quitter. Dans le domaine les belés Congolais a se retrouvé à quitter parce que le domaine surtout éducation, culture, politique, environnement, nous sont des chaotiques. Même le niveau armé, tu veux la police est chaotique. Le comme la pouvoir y a fait à série de Chilombo. Est-ce que va avancer Zali? Tu sais une comparaison tout le monde que jusque là va avancer Zali négatif, va avancer Zalité. La pouvoir a fait série de Chilombo. Tout le monde là, va ma et salé magana tant Joseph Kabila Kabange. Ba détournement le est commis sous plis. Ba détournement et qui a trop, ba détournement et qui a trop. Donc côté état ba détournement na ba facturation na ba fraude et qui a trop. Et en plus, côté à panier de la ménagère, ce qu'elle va oser, bien que matin du jour au jour. Il y a un autre ça que, ma promesse, c'est chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, tant de promettre à Bisso, et ça, c'est réalisé, c'est parce que, Bisso, et Sénégal, et ça l'a canalisé pour qu'il ait apporté bonheur quelque part, est-ce qu'il y a des Congolais, et ça, on va détourner en haut.
Moussa eux commencé à attendre sous 100 000 $. Au Komona, bah mettre 1 million de $. Bah bon on les a canalisés puis la poche ba individu moko peut pas sur ba appartement na ba poto. Mais dans le village na bango moko, on essaie de travailler dans le programme de développement local à 45 territoires. Kuna ata wese ya pamba. Ata toilette ya pamba ya matiti batongite. Mais bango ko so ba appartement na ba poto parce que ba ebike lobi ba ko kima na bango mboka oyo ba ko séjourner na ba poto, ba ko vanda kuna na bana na bango, ba ko vivre kuna heureux. Si ko ba congolais oyo bango bazo kamalele oyo bazui bango ba marche pied ba nyataka biso pour se retirer na ba souffrance oyo. Zokande ezali ote segito luka pour que Congo lobi ezala meilleur. Pour que Congo lobi ezala meilleur, il faudrait au moins un politique. A comme l'esprit à le baquet, ceux qui ont une retraite donc ils vont vivre dans la ferme dans Bandundu, dans Grand Bandundu, dans Congo, ou bien l'Équateur, ou bien la Ouele, ou bien la Baouele, ou bien la Kasaï. Il faudrait au moins l'homme politique congolais a comme esprit wana qui ont une retraite ok quelque part, on commence à bilanga na yo, on commence à pisciculture na yo, on commence à élevage na yo pour enlever sa population pour que on vivre heureux dans Mboka oyo. Mais on préfère que donc ok so ba libane na Mboka pour ce qui ba Mboka oyo. Des autres ça que Bolivie Congo ezalité. To même ko énumérer côté transport pas ces arrêts dans Mboka oyo d'abord tout ça transport ezalité hein. Même au niveau aérien, niveau fluvial, tout peut au niveau terrestre, tout ça le transport mon côté routier, tout le transport mon côté. Donc peuple a souffrir, il y a toujours un particulier de sur un peuple, on va dire pris dans bango selon le thème dans bango élégui. Donc l'état est incapable de réguler pour pas dire wana. Dans l'état de sécurité, il y a encore l'insécurité dans la ville province à Kinshasa, il y a l'insécurité dans les provinces entre autres trucs qu'on énuméré le col la province Bambondo Bakari, Ozi, Kwilu, Kwango, Maïndombe dans la ville province à Kinshasa. Ça pour autant qu'on le bat qui banditisme urbain automobile bakulu là ça qu'on régner à jusque là l'état a qu'on atténuer yangote. Donc bref, tu vois qu'il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo jusque là bah avancer vraiment égalité malgré Misala Mikel Miedo Sala mais c'est toujours une goutte d'eau dans l'océan. Tout à l'heure côté là militaire bien sûr, tout ça qu'on va salaire, on va militaire va accès bango salaire, on va seigneur va accès bango salaire mais est-ce que réellement ba salaire on va accès bango est-ce qu'on correspondre na ba prix d'achat ya bien parce qu'on besoin na kati ya mboka na biso. Thompson les salaires qui le colle là 1000 fois tant que tu as salaire il y a $40. Bon, on va pour foutre le colle à $100 mais Thompson il commis 3000 fois à tourner au rond, à salir rien. À salir rien. Sauf au moins que Thompson il a 1000 fois et qu'on commence salaire à $100, il pouvait quand même dire que non merci. Mais tant que Thompson il a 1000 fois le salaire à $40 ou bien salaire $50 il a 1000 fois, allez, on peut commencer à $100, Thompson il a comme 3000 fois, c'est que à tourner au rond, à salir et le comme côté. Mboka la biso, tous les battés, s'il y a vraiment la volonté politique de sauver Mboka en rapport à la diriger biso, tu es évité. À part ça, peuple peut avoir ma responsabilité naïe. Peuple peut avoir ma responsabilité parce que peuple peut aussi aux autres temps la même akasi. Biso la population, tous temps la même akasi, ma population. La édition c'est que je koya, mais tu d'abord la diriger parce que bangonde baza ko diriger biso. Si c'est plateau, je ne suis pas seul, je suis avec un invité que je vais vous présenter bientôt là, mais avant de présenter Bino Nangui, d'abord, que le niveau régie, soyez réellement qui vous a un bon leader, vous avez un visuel malamou, vous avez un projet malamou, vous avez un Congolais à découvrir, plateau la mission offrir, il y a qu'à Yamao, avec impact idéologique, tout transport publicitaire, pour que tout comme ça, inviter la mission autour de la carte plateau, avec impact idéologique. C'est parti la régie. Tu as mis mon mboka na plateau oyo na cadre Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko
Yé bakoya ko sele ka rapport que topesi mutu place tel. Ozomona soki désordre yi ezabino nde bokenda ki na terrain nde botie désordre et nos chefs coutumiers. Ozomona ya on a dit que makambwana beaucoup plus to condamné ba chef coutumier. Voilà. Okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC, stylo rouge. Mais d'abord, je vous rappelle que stylo rouge système déboulonnement. Oui, stylo rouge et chef de l'État, on est ancré si là qui soit quoi qui dans l'océan pour le bas qui on à Londres. Parce que tout ça bana ko satisfaire ba besoin na bango te o ezaki pona ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba comment luka masina te ba wana za ba mascarade oh non biso population ba masina to temi lokuta ba luka ba poche na bango ba so luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na banda ko na bango eza tuto kamba ko za nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata banda ko aza ko na ba zuye ba luki ba o ba ko ko pour accuser urbanisme a coupé sa autorisation. Dernièrement, sur la qui n'a chez les disons urbanisme, tu as gagné donc dans ma ziba a cause de l'autorisation de bâtir. Abisso comme on a un tout gars pour mettre kanga yango bengangai. Merci de comme pandisango. Bokeba ba maladie mingi eza ko ita na bloc de zali kolia. Nyama o tozali kolia tukotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kutote koloba awa bakaya ba mort naturel eza na banyama mususu sia mikufeli yo komikata otekeli baninga mais maladie ba mpox bozo monte tezo kutepa ina banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Mbonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango ka Mbonda tout ce qu'on était la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya de retour sur ce plateau exceptionnel Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Na kuzo ko tsiko invité na zana kata plateau a besoin de découvrir sikoyo mais ils ont peu opportunité mu kwalelo na kutanga quelques messages au motina qui va voice idée beaucoup excusez na presque temps les ala muke boye baké émission au de salaka so na ba chaîne minga télévision to ba contrat 30 minutes so ba 4 émissions na 30 minutes wana comment on a pas cité quelqu'un na téléphone na yo na YouTube na yo comment aka Mbonda ya Ekolo officiel Mbonda ya Ekolo officiel vous cliquez la carte comment la édition ou intégralité nango pour que on la nyoso tolo bakale siko papa la ngai Jansi Ogabengaka mon pasteur bonjour et bienvenue dans Mbonda Ekolo. Bonjour le DG moto oyo tozo komona osamusala azotombola pe mboka na biso parce que mingi bakanisa kaka bato babongi na mboka na biso babeti ndembo to pe ba politicien parce que ba politicien biso bazo sala libala ya réseaux sociaux oyebi libala ya réseaux sociaux ezali libala moko moto akokoluka profil moko oyo ya makasi atie bino photo moko voilà ya makasi ase maquillé alors tango moni okufeli mokolo bala na naye omoni kaza ibosono yango nde politique ezoleka na mboka na biso. C'est-à-dire mokolo oyo bakolo yamba bakonzo to votaka na mboko bako comprendre que baza ba congolais nyonso ezotungisa biso ekosila bayaka lolenge komami na bilia balobake bayaka pona ko servir mabumuna na bango oyibi peuple congolais azali lokola mwana muke oyo nanu akolite menanda kuna bango biloko kolia ezali donc ba politique bazozongisa biso kaka bana mike mokolo na mokolo mboka na biso bako bomanaka kuna baso bomana te ko balinga Kongo bako bomanaka ko biloko motuya eza kuna mais biso bakolo nango to mona kango te pona nini na to ko tango zali ko pesa maloba awa ndenge olobi ko osali ba analyse kotala gouvernance oyelekaki na oto zali nango lelo soki to sangisi nyonso mibale lelo to komi na 18 plus 8 voilà hein 18 plus 8, tu sangis sinon. Parce que pourquoi tu as 26 26. Donc 26 ans. Oh, bon, ça colle à groupe de magie. Parce que c'est Méril Lumumba, comment premier ministre à 25 ans. 26 ans. C'est l'université. Voilà. Moi, oya botama mokolo oyo pouvoir à liboso ezala. Ti lelo, moi na wana nanu comprendre te
ticket ya victoire ezalaka combien pona nini akendango na tongo na 1000 francs azonga na pokwa na 2000 francs lobi akenda na 2500 pe azongi na pokwa na 4000 francs la tia goye baté prix fixe nini au état achat dans le ngalokola quartier 1 sina comme victoire ayebite tambo na comme victoire ayebi prix ayebite c'est que biso ba mikolo tozalaka liboso 26 ans wana nde tokoyebise que non ezalaka 500 bon toyebite bato bakotsaka bango parce que bazala posa kozala to bakotsaka bango po ba servir peuple le bakabi d'abord on va faire à ventre non ventre d'abord voilà non ventre d'abord le peuple d'abord mais non ventre d'abord et bakokomisaka bakontina biso bololo epai ya population pote mokonzi ana makoki akosala nyonso te tozela après suka ya manda oyo tokoyoka lisusu mokonzi akolela so nazalaki ta na bato misato Kabila le baga azosanga même 15 non Kabila le baga azosanga même 15 bonnes personnes bako accompagner voilà mais le baga kabi fachi et ça risque azosanga même 5 bonnes personnes au bako accompagner voilà parce que Bible le bien c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle soki tata mokonzi nkumu mboka alobaka maloba alobaka ngopamba te eutaka na kati ya motema na ye kasi makambo mosusu ezali na compétence na ete pona kokokisa yango ekosenga ngai na lobi déjà sala nini akokisa accompagner pour la matérialiser maloba mokonzi yana ma mosusu tango toko gangaka na betando mukeboyi soka vanda mituna na oyo nane salamite libula manzengele nane salamite ekoki pe ko bangise parce que kimbanseke oyo ebimiseli biso ba député ebimiseli biso président ya province Chango abimisa ba leader actuellement le président assemblée provinciale auti na Chango mais incapable même de refaire la repère ça bala kimbaseke bon bala kimbaseke parce que c'est l'article passé bozala député Pakinga nini Gabriel Mbomba baya kawana ikimeta bala senga ile mala bango bosomo ile mala bon la Gabriel Mbomba des députés nationaux Gabriel Mbomba na Pakinga nini baya libulu bazeke pour que baluka ba la traiter ba sali ba lancer ba travaux baza ba législateur baya ba ki oba osa na ba baya ba ki avant mais qu'est-ce qui a fait que baza ba incapable de refaire libulu bazaki même pas 50 mètres. De l'autre côté, vous avez le président assemblée provinciale. Peu Azam au sein des assemblées pasteurs. Mais Azam incapable, au côté de ma vie, le connaît qui m'a dit que d'ailleurs, bité réellement. T. Celui qui a au Zagaga, bon, ça va sous Mayele, donc on peut s'arracher sa bataille, le Lengamana. Ah, et Talibino. Il faut dire au moment où ça va être capable de défendre le Tchangou qui m'a dit que surtout, la botte à l'Ibou Mazengeli. Bon, quel est le nom de Massila Azaki, côté de Katef Awa. Taga Moutouma encore. Tata comme on a été. Ababi Madoussouana. Mais bino des députés nationaux Bazali Wana Gabriel Mbomba Pakinga nini. Baki sous président assemblée provinciale Baza incapable de trouver solution pour la Liboulma Zegele. Bala ki basi limu bozo mona. Tata. Nae komona député Gabriel Namonie kuna na assemblée Gabriel kuna na assemblée azali kolela. Akolela libulu ya Manzengele. Pona bachola ye malamu bayelie ba papier mouchoir. Est-ce que na makoki azana ngoko kosoma papier mouchoir te bayeli ba papier mouchoir ba tondiseli ezapo ba chola ye malamu malamu kotali se ke obandaki osukela wapi yo obandi simoye kolela obandi oye kolela baza bibale siko kolela wana toloba na tomona babandeko letanda ma route mokali moya kolekeza est-ce que oye ba ke libulu mazengela biso molekolo matata balance sur les mains to ça c'est sika wala avant de faire l'émission là ezalaka na un monsieur un jeune homme oui un Congolais un vrai patriote c'était encore qui matata le président Estino Kabamba na bozwi na ye moko na muki azalaka nango malgré asaka asphaltage te mais azoka ba vraiment que ba ben et bois kaka mama bangane sur la jaka voilà parce que mutuka ka simple député ministre après la décision bokate Estino Kabamba les samouraïs du changement voilà mais azoka chance cité donc le siéger là-bas
Parlement voilà. Parlement. Mais le bazumi balé chami balé bazu chance. Ezoka musanga. Yango tozoloba awa ndenge tosali analyse na bokonzi eleki pe bokonzi ya lelo. Ngai na kosala mingi analyse ya bakonzi te me na kosala analyse ya baiba kotambola na bakonzi. Mais le chef de l'État n'est pas un magicien. Il est mort pour ça la tête. Voilà. Yango moni bokolo oyo nazo senga na Assemblée nationale. Nga na sengi yango. Mwana mboka Vital Kamerhe. Kuna na Assemblée nationale. Est-ce que bokoki ko voter na loi te bolongo la détournement bozongi sango vol? Mais ça le beaucoup. Non, balongo la François de détournement vol. Nga pena na sengi yango na banza mwana mboka Vital Kamerhe azolanda ngai. Na mwana mboka pe président de l'Assemblée provinciale Lev Mbuta azali kolanda ngai ba siéger nanu balongo la détournement. Tokoma kobenga batumi miyibi parce que elamba o balatisi ba politicien de pesi bango makasi ya koyibaka po ayebi soki na yibi bakobenga nga moyibi te bakobenga nga moto asa nini a détourner boye bango banda lelo moyibi na bino nde ezokoboma mboka etambolaka na maloba te mboka etambolaka na misala esalamaka pamba te esalamaka na mbongo. Koma Congolais akokoma mowumbu ya chinois pe chinois nazosalisa mosala koleka na Egypte pe na mboka tala baisraélite banyokwama mpo bakendaka na mboka ya Pharaon tokokondima ndambo. Mais koma biso toza na mboka na biso mwana moko na Chine kuna azata na chambre salon te afutelaka pete bapesi kaka 100 fois pande kone kuna ye awa akonyokolaka ba Congolais kosalisa bango misala lokola bato bana kata boloko bino gouvernement boza wapi motuna totuna gouvernement na biso ezali wapi kinongonga nini toko sentir différence. Est-ce que bakonjimbe bamabe to bino batambusi ngai na lobi bino batambusi nde boza. Mais de l'autre côté on va toujours qu'il y a toujours un mauvais chef. De l'autre côté il y a toujours un mauvais chef. Oui, ezali lisuku malamu koti wana peto kokipe ko manyola yango. Exactement faut manyola yango. Il faudrait au moins que mon cousin numéro 1 Mboka, un président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait aller baquer, il y a parce que il y a des comptes à rendre devant les Congolais en 2028. Tout le monde a dit 2028 Vital Kamerhe Christophe Mboso Soko Gisaka Kamerhe 2028 c'est Félix Tshisekedi Tshilombo total. Moi actuellement Tobi pouvoir y ajouter Kabila Kato to qualifier comme chaotique pour crime contre l'humanité ça va belé Kabila ça pour na makambo ya babundi ya Congo voilà vol et les gars qui a trop détournement nous dit population na mabel total na numéro mabel belé social ils pas si c'est mal payé donc donc quand même belé détournement ba 350 millions ba si commune et Kenya et ba zelate donc milliards de dollars ils disparaîtraient. Tu vas pouvoir fachi. On le fachi peut le autre qualifié parce qu'il n'est pas allé en tête. Il y a un navire, il y a un commandant navire. La carte de pouvoir de tout le monde, c'est facturation. Hausse des prix. Il y a une facturation. Tout le monde Moka et Zangi maîtrise. Et bien insécurité partout. Détournement qui a trop. Fraude qui a trop. Impunité. Mais quand on était le tribalisme maintenant qualifié à qualité. Côté Tali, tribalisme en tout cas côté non. Mais on va travailler la fachi en tout cas basaka balubate. Pour toi Vital Kamerhe amulubate. Oui, ça va le coller amulubate. Parce que si besoin poste ministre de l'institution Moka basaka balubate. OK. Aujourd'hui ministre de la justice amulubate. Amulubate. Bon, donc maintenant était le impunité, fraude, corruption, tracasserie, insécurité. Il faut que tu tiens la chef de l'État parce que il y a des moutons garant et on peut s'habiller et c'est mon qui vient moka oh là détourner mais qui a trop yango to lobaka omoni kokamba mboka ezali na mbutu ebele nini esali yango mbutu parce que tozali kotambola na oyo babengi démocratie c'est que na kati ya démocratie ete nyonso eza na motambusi na yango omoni soki lelo esengeli toloba mabe na justice
tokolukaka pe ministre oyo ya justice soki tokolobaka mabe na likambo songolo tokoluka ministre na yango kasi bango wana nde tobengi bakonzi oyo baza kotambusaka pe mosala yango mabe soki mboka tozolia malamu te tango mosusu nkumu ya mboka kokoloba me kasi nkumu ya mboka tango alobi azali mokonzi ya likolo kasi eza na mokonzi oyo esengeli ayamba yango pe apesa bato mosusu. Pasteur, voilà un exemple là parce que nkumu ya mboka ne motu a donné toza na ministre mwana mwasi mwana la Congo toke lokola na bonne année ministre en place ya économie ministre Mukoko Samba. Très bien. Ministre en cravate même. Très propre. Propre ministre en cravate et le beauté la climatisation. Abimi et le mot n'abe basimba commerce en mboka na biso. Bato fek. Batelemi ministre azipe micro qui toko. Voyez qui toko voit ministre ko voit Angelo. Azo promettre au peuple congolais que la bonne année, beaucoup de Thompson et Kosopana, Weze, Ngombe Kokita prix, l'onso, ma produit première nécessité est équitable. Mais essayez de péter. C'est tel le bac yamu. Chef à gouvernement, à mon avis, Ayokaka, pas mon aka. Après, le peuple congolais, mais il est au Thompson et Kitakate, et le mot Kitakate. Mais le ministre, il est toujours en force à ce sala. Est-ce que réellement, que le ministre bon la poste, tout le pouvoir? Et c'est il faut Jésus Christ a quitté la mboka oyo ou bien Zambé mungo ne bimalo kola le bana tango bataka Jésus ke oyo mwana wanga ba bolingo c'est pas naé ou bien ça vraiment ba qualité besoin ça pas ba autorité la biso pour que ba cause ba décision et que permettre que les liboso yo moni pour l'analyse oui mwana mboka DG yo zali vraiment kumu munene mais parce que est-ce que c'est ça ni pour ni contre bon de quoi il y a mbongo ya gouvernement té il y a un peu de opposition. Il y a un peu même bon le gouvernement parallèle na goma il y a un peu de la bango tête tu peux bango péter tu dis qu'il y a pouvoir en place de RDC le pouvoir aux alliés diriger le haut madame Souminois pe mon cousin mo ka fait c'est du Chirombo même la société civile tu dis un peu attends l'écoute la bango tête tu tika toujours au milieu du village pour que bino ba directement congolais boy ba dé mboka to tambisa mato pesa makalisi souci ezali ka moko kwa mboka oya prophète Sali Raphaël à la vers mboka ya Simon Kimbangu mboka parce que Eliberi Lumumba ezo émergence nango bolba mboka passe voilà ozali nkumu monene awa na mbonda ekolo kasi tango toko lobaka awa na mbonda ekolo yote mutoko filmaka na banza yo peto mutoko bimaka pona ko sala ba reportage. Très bien. Yo peto motoko montaka ba image oyo po elekana te na télévision elingi ko lakisa na kiboko nzinda yo esengeli équipe sala nini ezala voilà sikoyo bakonzi ya mboko bazali lokola motuka oyo etambolaka me moto nango ekati moto tango ekati biso tomoni motuka ekati moto foto sa nini totindika yango tango totindika motuka tango ezali kodemare ezeli baye batindiki yango te esali nini ekei yango nde okomonaka lelo bakonzi na biso batangi makasi bana bwania pe bana mayele kasi maloba ekobungaka bango bakobimisaka oyo esengeli ebima te ese bapoto yoka batitre la université de Sorbonne l'université de Waterloo ba compétent ba local ba jeune local bazali bazo poste te esengeli bayebaka ngonga nini ya koloba likambo songolo tango kolobaka makambo biso topesa yo bavoi okoma mokonzi tondimi yango parce que biso baye batangi falesi balobi na bango apprenez que tout flatter vit au dépend de celui qui l'écoute tango toyoki yo et que tokwe ici déjà fromage au lokoti na yo lobi koya kobeta so lisolo te pona monoko na biso fromage eza te to se ko zo peuple yo siko biso to voter yo osaleli biso lokoto oye lisusu kokosa biso topesa yo lisusu nini po otozaki na sito pesi nyama otamba kitiseli bombo est-ce que songa kisusu akena it alors atika ko baka balo apprenez que tout flatter vit au dépend de celui qui l'écoute si ko to yoki pe mingi mayaya ki koloba ke tokoli ya kitoko bon to yebite parce que babona ne zali belé alobela ki bona ne nini to yebite to yebi yango le décembre 2024 de 2025 to seulement comme des chers dans les
Zamba bombo. Obi baye babala nde esengeli to bengisa bango na émission all. Tozi pena maman to vandisi kuna papa pe koto. Maman soumi na pas yebi. Ali parler de la recherche. Ayebi. Kasi ba mataka chaque jour. Na ba topsela ko pola, na ba chama fa papa mo na monter. Ba papa mususu ba komi ko sala wenje bango moko na peso secret. Papa combien capable azo consulter. Akei ko sala ki journalier kuna na ville à 5000. Akotala côté mbisi ya malamu ezat fa kende côté mbisi epola potati kala tana fufa madia atasani alia boka Congo Congolais azali kobika ko ngungi azobika malamu koleka Congolais ngungi la makila la petenya ngungi azolia makila na bopete mais Congolais azozanga bilier yango toza kotuna lelo motuna na biso ezali boye totsaka bino po bozalaka na pasi bobonga Toto tchaka bino po biso peto se retrouver ba candidat faut ba répondre biso parce que to komona ka bon kondi mususu azali awa lobi akotambola ka makolo ana eloko moko te to pesiye ba voix abosani biso akona na ba infirmier ba candidat député infirmier électricien mutu to ko préférer azali la politique nini ezozanga bango lelo baloba kengai na ndimi botsangai awa banda lelo bino bana kimbantseke bo voter ngai to bino bana lemba bo voter ngai na salaire na ngana bando kolongoloko ata 10% ya pamba na tsa yango na kesi ya commune po lobby commune na biso avancé nani asali yango na mboko est-ce que wana pe ba pekisa bango na parlement na kamwe ezali kama volonté bolingo mutalinga mboka de même manière na yo ndeko so na ngai ozi bosoto ozi poubelle ya sanitaire le pango na yo ya ndako na yo okombi bafufu yaki poli oyo bino na babala oyo la ngona kata kanivo lobi zele kangano l'état talela l'état maçonnaire bizaleli mabe ya biso population tozala yango lelo toza ba koza mboka mais boya bakelo bozo se prélateur de tout ba bango lobi petro yo sapelo population quoi on a bagé maman la kutala ngai boko na presse si forko maman balu bala kuna na biso maman motema ndia zala ngo azi bo soto fufuli surtout ne ba pondu allez ayena bokaka na kanivo maman boni boy o papa ngai ba boksa mboka oyo tant que yo pe obengisa ndete o considère même bizali na bandeko o bazaba mboka na to ke les potes tanga pour message mutu kotala sikoyo pouvoir ya prédécesseur ya Félix Tshisekedi Tshilombo c'est Kabila Kabange olelo oyo apoli na Israël mandoki pour que a conquérir encore pouvoir il y a 18 ans facile oyo to kelelo 8 ans s'il faut maintenant que certainement analyse mouké dans des pouvoirs est-ce qu'il y a des changements il y a des avancées par rapport au souci à peuple à l'organisation tout bien habitumba la IDPS all aboli pendant plus de 35 ans le peuple d'abord est-ce que réellement que IDPS a possible ce SNO to luka pour que tu qualifies pouvoir Kabila qui m'a bien makasi koleka omoni ndembo ekoko beta makasi pe équipe na yo e domino o elandi kasi mokolo moko te babeti ndembo ba programme procession ke baye bazwa ki 50 baye 30 esalamate batanga kaka be bi oye koti nde yango epesaka makasi ya équipe songolo gagné marqué kotala ndenge ndembo ekobetama tokomona ke gouvernance ya lelo bazali na bango kobeta malamu kasi kino lelo bi ekoti te mais et ya même procession c'est qu'on peut sa différence tokomona koto moi 30 koto moi 100 koto moi 60 tokomona ke ba kobeta ka procession ba procession ezali ko kendeke mais non nane kotite mais tokomona ka ba procession ko kendeka même malamu kotala mwana ya mboka mokonzi nkuma mboka Fati Beton kotala lolenga azali ko kende na diplomatie na ye eye ko bimisa biso elongi ya kakame wana ezali parmi misala oyo soki lobi azate to kobeta yango toyebi ke binano ekotite mais eya mwena bana mike lelo Congo wana mutu akotuna likambo te azanga koyebi soki mutu akonyokoloko biso ezali kakame wana ezali déjà musala non binano ekotite ezali kaka azali komene azali komene tozali komona pena ke no ndembo ekokendeke mingi kotoyo donc tokomona ko koto pena makambo ekokendeke malamu mais nanu batie lokolokoto te sikoyo ndenge tozokendeke wana kotala omoni mutu amisalelaka makambo te me mutu asalaka makambo ezalaka kati na ye
soki lelo oyo nyonso koleka ba nungu oyo soki moko na bango se retrouver na rébellion c'est que zaki makanisi na ye poko finga na politique e bandi lelo te koboya na politique e bandi lelo te car si c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle réponse na eza nini donc au monde que lelo oyo babo makelele tu babo zoba ya kofinga na politique bandi depuis kala bandi kala ko se trouver la carte ya groupe ba rébellion c'est que zaki makanisi na yo parce que quoi ko bunda pas ba kutu Martin Fayoulou, on dit qu'il a vu 2 fois ma déception. Martin Fayoulou a vu 2 fois ma déception. Il y a 2018, il a félicité qu'il a mis pour François président. Fayoulou, pouvoir faire ma boca, Fayoulou, pouvoir faire la pouvoir faire ma boca, on a un Massou Kabwe, et les cibles, marqué à Tikali. Fayoulou, Sogara Moutamo, Temate, à Kotazamba. À Kotazamba. Encore en 2023, à Katalina. Mais il est toujours là. Il se bat toujours comme un opposant. Mais les hommes ont quitté. Au monde, c'est qu'il y a la carte il a été. Kolandaka lolenge mboka ezali kokendele pona ngai. Et sengo na ngai ezalaki mokolo mususu na moni mokonja mboka ya kala na mama Olive Lembe bango na pesi bango pembote pisika bazali komona bango kokota tana wenze ya bitabe. Komona bango pe kokende na kini marché kosombaka biloko notre ancien président voilà oyo ngana selaki yango wana tomoni pena ke bazoya pena na mama Olive bakiti pena na mutuka bakokota na wenze basombi ancien président bako consulter ka voilà biso tokobeteke maboko parce que ye azali lokola nkumu na kati ya mboka tala même dans les c'est une passation pacifique ya pouvoir nakosa yo te eloko epesinga pasi soki ya kondima abungisa lokumu azwaki na mokili actuellement na ko regretter bon pour que le message sikoyo na va dire d'abord bon na pesa blo bande ko la ngai boyeba ke à partir à lelo la carte de la République démocratique du Congo so za besoin au somba ba matériel ya informatique cash ou bien en ligne. Puis la qualité de la carte à Europe. Il y a 6 cas, tout peut y avoir occasion. À ces alliés, c'est mon Congo tonnerre. Congo tonnerre, il y a produit surtout, il y a informatique, il y a machine industrielle, il y a informatique, il y a primo qui toko, il y a 6 cas, tout peut y avoir occasion. En provenance, il y a Europe. Tout ça, sport publicitaire, et on réveille ça après, si c'est pour que tout le temps, pas message n'abino. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. De retour sur ce plateau exceptionnel, il y a Esaïe Belé avec une décotation de plateau au Ménadi qui est au conseil de mon côté. Il y a une décotation de Kalsi Benga, sur ma numéro, on a contact avec ce poteau sous là. Tout le monde a un message, un message sélectionné comme Mouké. Bonjour Mbonda Ekolo, le Bélabi Sopeli Kamoya Constant Moutamba, ministre de la Justice. Pourquoi a commis cible Yabatu Yamabe et Belé Oyolelo, Bazaka Kakoluka Liwana ye? Waouh! Babi, tu mets solo ya Constant Moutamba, ministre de la Justice, Babi, va constater qu'il a commis cible Yabatu Yamabe Yamboka. C'est comme si Constant Moutamba a dénoncé Yamabe Yabatu, tout le monde a dénoncé Bango, comme si cible la Bango pour Luka.
Liwana qui doit kangaye à côté bolo koba le pouvoir. Côté là, mais ça Constant Mutamba juste pour une minute. Ngai na Koloba Boye pona ministre de la justice. Babangaka moto na likambo ayebite. C'est-à-dire yé moko babenge ministre nini ya justice. Lokola zali mosambisi, muzuzi akokende peka liboso ya bazuzi. Na kati ya bazuzi kuna ezali makamba bato bayeko na box te, bato bayeko na pe kati te. Ezali ya mayeba yebi mibeko ya mboka. Motuna na ngai ekozala soki tomoni lelo oyo Constant Mutamba kuwe isekeza ya solo. Pourquoi? Ayebi mobeko. Bakoki ko trike ye na makelele oyo kosala makana wenze. Mais soki akomi na mesa lolenge to telemi aw. Yepa yebi mobeko. Ayebi mobeko. Mais ça ba nungu ba ko so ba kiabi ba zo ba ta Constant Mutamba pour que ba yebi ke so ba buyi Constant Mutamba sikana en tout cas justice ozoluka ela na Kabila et za société ekufa donc ba moni loka yele mutu ala musimi makamba Kabila pour que a côté de Kabila ba justice alors ba ta Kabila kalma ba ta la carte gouvernement ba zoluka ba créer ba problème wana. Bango bako créer la kaye ba problème pour na likambo wana ezali na tina mon côté parce que Constant soki lelo akoluka kosolola to pe koloba makambo oyo ya mokonzi aleki na sima awa ezali te po na ye azwa bénéfice nango pe to koyebaka ke Constant Mutamba ye azalaki pe pembeni ya mokonzi mboka kala yo ndimi ke lelo akoteka ye akotambola kaka na mibeko. Mais c'est vrai que ça ozo sala pona mutu ozo sala pona nasi. Akosala pona mboka akotala makambo bakomi parce que yazali ministre de justice ça ya enseignement. Bonjour papa Alain de Wambonda école to sepelaka na émission no makasi vraiment papa tolingaka vraiment zambe abatela opo émission no ekende liboso mais na ngina lo baboye Constant Mutamba aza jeune oyo amemi innovation na justice na biso mais ya mabe ezake justice oyo ekufa kala eza pasi po na kosekuisa yango na temps ya muke alobaki récemment likambo ya 10 millions de dollars na mwanda mais dossier ebungi kaka boye donc bato ya mabe baza kaka na ceinture ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango Mutamba aza na pasi ya kolonga Fachi akotisa pe dictature même na bato na ye moko po tolembi. Ah oui, nauti koloba kaka yango awa tata motambusi ya mbonda ekolo. Na lobi boye. Oyo toko bangela bandeko bazali ko komana na pesi bango réponse directement. Oyo toko ko bangela za enlèvement. To ko assassiner. Kasi soki ko memaye na mibeko toko bangela yango te. Parce que fachi pas parce que dosi mkia dictature même pas batu na yebo ba. Oui, yango toko lobaka te bato wana bazoya pona ko silisa bolingo ya peuple liboso ya bankumu na bango. Banko bosana ka ke tango bamba ko silisa ka bango esengo wana yepa ya population lobby papa mokonzi ya mboka kozala na kitu wana sana ngote. E ko senga pa ke de kopema. Akopema na esengo nini tango bino bo commissaire bololo pa population. Ozaka kino ozaka chef de l'état tango longwe bamo okimi mboka. Chef de l'état olongwe okimi mboka siko to tikala ka na esengo nini. Donc tout le monde a vraiment que hein à ce chef de l'état autour ah tout le monde José Kabila tout le monde kazo tambo la période le peut tomber fatigué il on pas fandi na tela bana soki na moi bien de moi faire on appelle ah kulu tunanga nini ah bien mboka c'est comme ça. Tout le monde avait un chef de l'État parce que c'est la source auto pour s'inspirer, la source auto pour motivation, la source auto pour consulter tout ça le problème de Katamboka. Lelo mokonzi mboka nkumu lelo akomi lokola ye moko. Pote azali lisusu na bakoko ya suka mboka te. Njoka nde bakoko suka mboka ta minu se silimu no kwezo pola me bayebi makambo. Bele koleka. Sikoyo soki lelo papa Fati akutani na likambo akotuna na nani? Monde ekolo makambolo baka ezalaka ya solo mingi baza kosala na pouvoir ya l'état baza kosunga fachite. Très bien. Preuve ezake bambongo nyoso bayibaka na bambongo nyoso oyo bayibaka na oyo bazwaka jamais batongaka na village na bango. Basoma kaka ba appartement na ba poto pour bazalaka la confiance ya ba pouvoir na bango te. Très bien. Analyser au sala. Babiki mingi baza pemla fachi. Au basala no ba entreprise à l'état
bango tout balingi bango mboka te balinga pe fachité bref ezaki bambongo bafuta ba salaire na bango na bambongo bazoko yibaka ba préfamille ko somba ba appartement na poto ke baso na mboka ba mona ke bala la pouvoir ya bala confiance pouvoir na ba ba ki ba kimaka mboka oyo yango na lingi na lo ba bala ka mwasi na image ya mwasi ya mutu mususu te donc tout ça aussi moi si on a parlé on va aller dans l'image de bon on va ndakate yango ba ko sala ba konja aw akoma mo konja na image ya Londres akotika ka ba immeuble kuna na Londres ko mo konja makanisi ne kaka tonga ndenga mona kina Londres ba professionnel surtout ba ya ba professionnel ba système ba université de Waterboard université de Soko seulement kota classe ni seulement kota classe ni bango vraiment expertise ba so à part fraude qui mo yibina ba détournement parce que bazo ko salela oyo ezali mayele ya bomoto bwanya izati nzoka nde batambusaka mboka na mayele pe bwanya bonjour mon école Congo ekobonga mukolo oyo tokozwa ba autorité oyo bakobanda ko préparer retraite de bango na ba ferme awa bazawa sala bilanga ba élevage kobokola ba mbisi nde yango esalaka mutu alinga mboka na ye voilà siko tunaka ba continuer sono komona ko bana bavandi nana na bilanga voilà bonjour monda école ba mobondo bakomi kobima tina prince na mongata pe mbakana kokanga batu pe kokelela bango na destination inconnue insécurité et massif susu makasi pasi nyonso yo pasi balobeli ngai likambo moko bandeko nanga babi na commune ya Makala commune ya Makala ekomi lokola commune moko oyo elingisu ba bilenge bavanda te na commune ya Makala jeune nyonso à partir de 15 ans ti okoma ba 28 ans ba 30 ans akomi na cible ya ba policier ya ba militaire ba policier bakomi ko faire souffrir ba jeune ba façon moko impossible bakomo la jeune était na coin ba mona jeune était ke somba kwanga toi ke somba tama dendo toi ke somba ma top ba ni komo la jeune était jeune akouta kopula koya policier to peu militaire akokanga jeune premier soin abotoli mbongo nyonso za poche bakobo to na ba téléphone pe nyonso do sale ba à partir de 18h 19h donc ba jeune le la kata commune Makala ba ko vivre été même comportement et même la bosawa na kingasa nya suka la bosawa kuna pe ba jeune ba komi cible ya ba policier na ba militaire mais interpellation est pas nani et pas un ministre ya intérieur pour mboka Jacques Chabani solo la na ba ndeko ba simbi sécurité mboka ba jeune ya mboka baza bilenge o ba ko remplacer bi solo bi il ne faut pas comme ba cible ba policier na ba militaire pour que ba ko maltraiter ka bango ba jeune ozo ba jeune ba 22 ans ba 23 ans ba 25 ans mingi le o ba ko pe ba responsable ba la base ba la banda pour la bango ale ki ba bi policier ozo kanga ko dozata ku le ko boko te et c'est ko respecter mutu te ba ko respecter mutu kanga nde ba oyo ko kuta ba ba infraction sala mobulu kanga bango kanga ba ozo ke ba zo bele ba vie ba kuluna kanga ba o ba ko yibaka si kabilenge ba doit vivre paisible ba pour que ba se pela mboka la bango lelo oyo okobukanga bana bato ndako bokangie omemie amandi 300 000 400 000 bongo lekenda kawapi bakomanda lelo bakomi lelo oyo basulanga mabar bakomokanga mabar bakomanda komokanga mabar bakomoko bana masi 7,5 donc tu peux appel la fois passée bakili kambo na tulanga nani azoluka a détourner mbongo ya ba veuve militaire dans le baka yango ben na émission précédente tozi appel ya retraité militaire avec biso lobi muto asi a côté de soldat tanga bibi na retraite azonga susu na nako ya maboti na été alaka militaire tant azongi na kata kamoko be kako Colombia kaseta bien kalufungula komi ko vanda beba ke si asisi fini na kata armée le abimi na retraite na ye akozonga susu ndaka maboti na été ça veut dire que minga ba soldat ba chance te ko ba mapango mais dis-moi tout au long de la carrière on va servir pour servir l'état congolais na c'est un drapeau l'état congolais zala reconnaissant ya kolukela bango bisika o ba ko fanda pour ba retraite ya bango to comme la souka pasteur ba comme le baiser belé tamuke vraiment analyse na yo juste une minute pour te clôturer na sukisi maloba na ngai na lobi boye pas ezali na ba policier na biso parce que bakangaka na motif moko
soki na bapapier tout eza na basusi ya tono mona kafaka bondage donc wana motif donc makambo et puis oyo eza pasi nini bakokangaka mpe bakozwaka biloko oza nango na bapoche omona oke kobimisa moto ayebiso papa telefone nanga yo te bazwi yango ka bango nde bato na mkutani kala te awa policier mwana aveni akangi ye na moi ayebise lobo oyibaki telefone nanga okosanza yango lelo nyonso wana ekosilisa valeur ateli militaire yango oza agent l'ordre bien ya désordre tokoyebeke pete alors po tosukisa tolobi boye bino baye nzambe atomboli mpona kotambwisa biso boyeba yango ke na kati na bino tokeseni kaka na eloko moko eza kaka bozwi me biso na bino tokokanaka bokotuna tokokana ngonga nini ntango tokenda kolala biso mutu alalaka na bapete aza te mutu alalaka mpe na pouvoir aza te lokola tolalaka na bino tobosanaka bokonzi un jour bokonzi ekotika oyo meponge ekozala na yo biso ba oyo tozali ba instrument na bino te bokobeteke ndenge bolingeli mpo bato babina bokanisa pe makambo boyoki na mbonda ekolo bino so bomoni boye aya na institution na biso te tokoya kaka mbonda ekolo ekoya kaka ezali magazine oyo lelo oyo epesi pole na Congo yango bino oyo bolukaka bato fo bosungaka ba magazine ya boye parce que ezali ko partenaire na ba individu moko boye te na parti moko boye te ezali pona bana ya mboka mbonda tango ebetaka ememaka sango bisika dionso alo yango na ndako na yo beta mbonda ya makambo yoki po bazalaki te bayoka mbonda ekolo nzambe tambwisa bino lisusu mema yo bisika oyo tango yo moko po kanisa te me akomiso wana monoko na yo ekoma sukali na Congo lokola mosala ya nzambe na koloba yango maloba na yo esimba mitema ya bato nzambe apakola oyebi David po abengama David ezalaki makasi ya mafuta yango ngai kolekana nga na plateau o na pakoli yo mafuta bato bamona yo baboya balinga bakolinga yo soko pesi mokongo nde baboyi mais déjà bosali obolinga bosala voilà natombeli bino mokolo ma merci pasteur Jean-Si tozali na plateau autosali ba analyse rapport na o état différence à pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Monet pour nécessaire Joseph Kabila Kabange si réellement que il y a les avancées par rapport à attente du peuple congolais mais nous avons constaté que il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Les patients tout le monde jusque là, Binan est continué. Baye Bazaki, Basaki Président Salaka, Joseph Kabila Kabange, Nabatu ya Félix Tshisekedi, Moutachena Bi, Azati Toz des bi et Kota Bi, cela veut dire c'est quoi? On va couper ça et puis à Congolais. Continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde école officiel et en plus de la activité de notre Luxembourg, à ma prime, ma professionnelle par rapport aussi à ma chaîne partenaire Otole Kalaka. Merci à Igrid Mateta, merci à toute la grande équipe accompagnée Bisso, la édition Moukalelo, merci à la pasteur. On se retrouve prochainement édition de Sikasso Koloye sous Azongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com.
c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo.